Mbote na mino bande ko balandi partout au misan ko landa biso na Tindika télévision ndi na lobaka toujours chaîne idéale ne bozali komona tozali na pont o ezo relier Lemba na Matete longo na mona mboka Sardou oyo alobelaka pe abundelaka o etali social ya baike awa na Matete na mokola lelo pont o ese sila kasi tozo c'est la inauguration ou même moké na yango toye lokola ya za mona mabele a expliqué biso to beta masolo sur pont oyo pe moi social baike Matete pe lisuto ko solo makambo tali actualité sans plus tarder mbote na yo mona mboka sa mbote ndo journaliste mbote na bato tout bazui bakwa kolanda biso partout na poto na kini mbote na diaspora et puis longonya na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o alobaki mboka ebeba et mboka ekufa biso to ekobongisa bien habillé au lati makasi on dirait parlementaire débuté mbonga président c'est yozolia te olati lamba ezaka te de la parlementaire débuté te olati lamba ezala mutwali na mi operation. Voilà, tomoni pont o c'est là qui tozaki ba image ndenge basopaki mai na ndenge bazokire kasi jusque là inauguration et basala ina nté donc impressionnant ezani par rapport à ndenge makambo tambo ndenge mokonzi ya mboka alobaki kongo mobimba lelo eza chantier kongo eza chantier te po sala base te kongo eza chantier po toujours président oyo aza na volonté politique souhait na ezali changement ya total na étendue ya mboka na biso inauguration ya pont pe ya nzela ezalaka soki esili ezalaka mbaa moko automatiquement te ke nzela esili sikawa bainaugure mbaa moko te neti eloko lokola pont bapesaka yango 2 mois bameka kotala lolenge nini tellement système ya sika oyo toye na yango ensemble tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na le gouverneur Jean-Denis Mobila ya kobétonner pont à la différence avec tous les gestionnaire bazalaki au sommet à l'état ba président to ba gouverneur bazalaki na likanisi soki nzela ebebi to pe kokoso na nzela bayaka na goudron ba bambi mais biso na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toujours ngula banzela nyoso ya kaloba tongaka toujours ça laisse. Voilà, merci na yo kasi tomoni kuna ya signature et pas yo penza base vandi jusque là balobi misale avancé te kasi yo en tant que ozalaka wana biso tomoni babambi déjà nzele ke liboso kasi baike msu balobi na nosilité signature ezaka libulu yo lobini par rapport à réaction na koluba soki ba réalisateur ingénieur qui wana ba image tout ça na signature la ki sa ba kongomani ba image pe tout ça na pont awa la ki sa ba kongomani différence na biso na tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezani route ya signature otuninga wana route wana na biso ezwaka plus de 15 ans etaka ba en difficulté en premier zalaki signature zalaki parmi grands hôtels na Matete malgré pour l'instant hôtel PA pour kozala pe koleka to pe kozala lolenge moko na yango mais à l'époque ezalaka grand hôtel ezalaka hôtel oyo moto soki awuti na libanda na poto il faut batia kombo na yango na kati soki moto asepeli avant neti na makomi na biso ya Matete akuya akuva na signature mais bato bazalaki na gestion ya Congo tellement comprendre qu'il est important stopper volonté politique ezalaki te nzela wana esali plus de 15 ans elebaki même soko otalaki mipanzi wana juste osaki na une émission sur l'ingénieur bakoyede batia image ya kala okomona bamaison abokoma na signature ekangama baterrasse moko ezalaka wana place oyo bakongole bandeki koluka mwa 20 francs ekangami mponi nzela ezalaki en difficulté et puis nga na yo mpe tokita même mabulu en difficulté à kokita même image il faut bande kokata mais ezalaki po bato bazalaki wana bazalaki na gestion mais tant tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayo au sommet de l'état ensemble nande Jean-Denis Mobila mbaka waza gouverneur azomeka un peu pour mettre coup de pouce to pe ko soutenir mokonzi ya mboka lelo soko ke na signature wana mituke koleka à la différence avec bateau bazaki mituke bande isuko lekate na ye moko pe signature appelle qui succès to pe sens na ye dans le sens ni po c'est là ezalaki bien que biso ba Matete anga na koloba longonya malgré toi na pont oyo ekaboli entre Matete pe Lemba mais biso ba Matete to koloba longonya awa kaka place to telemi soko puseni mokeni boso na biso na arele bambino wana soko puseni wana okomona 0 tout salama wana au système na baki biso to kolongola ba prince ya kala toujours changer prince donc sika wa ndenge to telemi ali ko to ça je suis na prince ya kala
pour bateau à kala baneka ba bambablo kwa kala te biso to longoli nyonso ya kala to bétonner awa ndenge to kotelema ndenge mo peso ko yeli boswana libulu wana esali 5 ans avant okota les bambino vis-à-vis na en face wana ezalaka mingi namona rasoli ngobima côté à Western Union omona libulu wana esali plus de 5 ans bateau bazaki na gestion ya Congo manque à volonté politique surtout biso ba mateto ndenge ba comprendre ka été lit oh ba mateto en l'époque mateto ezaki jaune rouge pour tubande kolinga gestion ya bateau bazaki wana tellement azaki na mais gestion politique pour combattre qui bango makasi tellement comprendre que mateto ezaki jaune rouge babosana ka biso mais tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutango aye na ndeko Gentili Mobilambaka libulu wana esala 5 ans sika to bétonner à la différence avec Prince Etikali pour biso to kolongola ka Prince Etikali to bétonner ceux qui pour pousser ni lisusu mo liboso avant kota entrer malgré no bache goudron te bakocha goudron musori ko sa malembe to ko changer Congo te lokola bato bache mai na vino ba moko so comme na rema nanga libulu musu salama wana plus de 5 ans bato bazai kaka na gestion ya Congo avant biso to ya ba prédécesseur na biso volonté politique ezaki te mais sikawa ndeko Gentili Mobilambaka abwaki mabanga kala minute musala ko salama et puis soko ye na route to uti ya signature aujourd'hui netcho ko kendeti ko ta city train ko wana tunzela et beba kuna kutu ça a plus de 15 ans to yiba na matiki to yalaki awa to kotambola pinga na ingénieur na tanga na ista ezaki nzela na ngai du jour au jour akitaka na poma tete na ye kena ko zo transport en arrêté na mande ko kika poma tete facilité transport ya moins bien akimimba mo na kisu na raté bon marché na ko tandolo akitina na nzela na poti wana ezaki nzelo na ndeko de kangu chaque jour on a yebi lo lenge nini bebaka à l'époque avant tant na zaina préparatoire wana ko se sentir nzela wana avant bateau ba ki na gestion ba prédécesseur na biso nzela wana ezalaki ba prédécesseur ton ba ye soué na bango to pe politique ba ki na Congo ba s'enrichir biso pe congolais to nyokama yango mona ki ba nzela partout ibebaki ne mokonzi ya mboka a décidé à lobby désormais Congo mobimba faut ezala chantier à Congo ya biso na bateau bazaki na gestion ya liboso différence est moko différence na biso eza to kosilisa batira tubeta lisolo ya sutu mouton tumona kana ba député ou inconscient ba député ba milaka ba egene ba député o bazanga sens au début ça peuple congolais a voté bango te na kobeta lisolo ete sutu mouton ba benga kango sutu chef mais ndelo musala esili bakanga monoko donc nga moto na promettre yo na biso ete gestion ya mokonzi ya mboka il y a une différence par rapport à la prédécesseur pour biso pour sa solution. Voilà, pièce contre pièce, bolo bozo tonga manzela asika na place ya Kobamba en tout cas longonia parce que misala ezali komona na kasi to zonga mwa moke to kozongela likambo etali nzela to social ba ike esika yo zaka na matete to beta na lisolo ya actualité to mona ki mokonzi ya mboka na New York discours oyo atenaki devant communauté internationale nyonso discours moko fort pe epesi nzela na mutu nyonso oyo ayebi pena politique amoni clair que biso moko ndenge papa lobaki to se prendre en charge lecture na yo ezalini par rapport ya discours wana ya mokonzi ya mboka depuis na ye ba mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nano arata discours et puis ba discours na ye et kamusaka même bato bazaka tout prêt au préparer discours na ye tango ya bimaka balobaka mais mokonzi a changaka totalement alokola caméléon a préparé discours au bilo bozela mais au quoi on a biso zaki meilleur discours place wana et tango tout ça qui nous émission va to ya awa to beta qui nous lisolo ya dossier ya Bunagana si je me trompe pas sur une émission de tout ça avant oyo et na yebisa ki yo pe tata ekolo a yebi place avant azolinga ba tout ba comprendre que yete et puis abrosa ki nyonso oya mabe na etandi RDC. En premier à Talisiete, bisope ba congolais suite ya bambargo oyete moto oyete moto asali yango o biso to hérité a sengipe embargo longwa pour permettre biso to za pe makasi ya ko faire face na adversaire o ko comprendre to lobite ke to bunda na bato non to la ki sa pas adversaire que tu as fort pour tata ekolo na discours na la ki c'était diplomatie tout ça dans le monde entier et l'équito à Talisipe ba États-Unis ya koloba ete bazalaka arbitre te na dossier nyonso bazalaka arbitre moto asengeli azwa sanction il faut azwa sanction à Talisipe bandeko na biso ya Rwanda ya zalaki motema malamu na kolakisa ba pays nyonso régional ete
ngai Félix na koyede moto tout. Mais malheur ya Rwanda po bakanisi il faut bafuta biso monnaie de singe ba armée groupe terroriste pour ba commencer na est ya mboka na biso atangaki même kombo ya koloba ete bandeko na biso ya Rwanda na yaki envers bino pona koloba ete ngai Félix pona changer mboka nanga na qualité à l'époque azaki président Union africaine et puis abetaki PCT na koloba ete na qualité na ya mokonzi ya CAC okaki moko asingelaki quel pays si je me trompe pas Zimbabwe bolimbisi na makambo nyonso to ekomelaki eto pe na embargo kwa inango ba États-Unis ba meka kotalo lenge nini ba ko komeka kolergi abeti totalement difficulté nyonso ya ba congolais et puis ayebisi sous ba États-Unis basala pe longonya na qualité na ye lokola président ya CAC pona kotala lolenge nini facilité ya kolia to pe social ya ba congolais et kokoma kitoko donc eza le seul discours on a yokaki place wana o esalaki nga boma kitoko malgré na me toujours tenter pour tata ekolo discours na ye na yebisio na ba professeur universitaire pour ba comprendre ngo ezwaka 6 jours donc soko moninga na juma moke po biso ba parlementaire debout lobi na zaki ti iner na kolala te na zo ya discours ya mboka po na linga kanala na actualité na zo moke autant on a kana écran na pesa bato moi moke o mokonza lobaki mais discours wa ko kango eza na 6 jours oyo ko ba professeur universitaire pour comprendre na lobby mabete au pespine éclaircissement kasi ba propos ya monsieur Guterres komona nenga zali ko kumisa ki M23 bazana ba armement ya makasi oyo MONUSCO azana ngote bango ba mona ki ngo ndenge nini parce que bango baza église au milieu du village ba bimisela biso ba photo bakangaka na satellite ki bazondima Rwanda ezo agresser biso mais tala témoignage ya oyo komona ndenge azoloba ba matériel to ba arme bazali na yango ezali plus sophistiqué oyo bazozwa yango quelque part discours wana o digérer yango ndenge ni tata ekolo a brosser déjà toi brosser tu relaxer nini et biso to kozalaka lisusu patienter tanga kosenga embargo longwa biso pe toujours minute mais malheureusement nini MONUSCO na pays na biso bande ko jouer rôle ya médiateur entre biso na groupe terroriste. Au groupe terroriste, aucun jamais aucun na bango to dialoguer pour trouver solution en Congo. Groupe terroriste et groupe terroriste tant que tata ekolo a belé ya luba quitter sur le Congolais, bazaki obligé à quitter sur le Congolais, mais ko ka ba propos ya Guterres ini ko lobanini que MONUSCO a incapable. Il y a un moment où je dis bon, il y a koloba été MONUSCO progressivement to koyaka te to kanga total ça face na MONUSCO to plutôt menacer bango ba kelete progressivement il faut atika sur le Congolais. Tozwa ba Congolais oyo armée na biso pour parler c'est tozwa mosolo to pesa ka MONUSCO. Mosolo to pesa ka MONUSCO pour jouer rôle ya médiateur. To pesa ba soldat na biso pour ba mouiller maillon pour être munguna ko kota mabie na biso. Voilà, on est allé moi question d'actualité. Kasi tozongela masolo na biso tomoni baike pomba fongola nte mais ba moto ezokende boya na tata ekolo. Abeti bravo na mokonzi ya mboka pourquoi à la différence avec tous les politiciens. Les amba politiciens mususu banda ko kanisa ete soki a sali discours na pays na ye ya kobatama. Maintenant on va en face ya monde, to pe en face à Mindele. Il faut changer discours. Mais tata ekolo discours wa salaka awa na pays na biso yango maribana. Soko lo baki ete Rwanda aina faute a bomba. Soko lo baki ete pays intel eza na faute a bomba. Donc na pêcher le monde ya po a telemi en face ya monde. Malaki si de quoi za capable à la différence avec tous les présidents baleka na Congo a koloba na Congo lo comme susu. Tango ko za la face ya monde a kobeta pe liso mususu. Na kati ya discours wana na retenir encore à lobby respect à COP 20 fezala au COP 20 ezala qui lisanga ba pays nyonso ya monde le seul président a pesi yango na Afrique ils tata ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na Congo s'il vous plaît pour na COP 20 to bandaka ko kende te place au 20 pays à monde evandi ba ko solola nini le monde entier chaque pays a coupé sa solution pour monde etambola abeta ki pe lisolo a sitaki pe lisusu na G26 Jenny a cité qu'il est na COP 26 si je ne me trompe pas COP 26 et au liboso zaki G20 là c'est 20 pays à monde avant et a qui cité na COP 26 COP 26 ezaki lisolo ya réchauffement climatique autres zaki absent mibu et belé autres zaki représenté vu que
mokonzi ya mboka oh lelo boli la ba mbongo ebele environnement mbongo zokote ebele wan to kobeta pali solo na pi to ki 1 million de dollars so combien de millions de dollars mbongo ekomi kokota to kolobia wana vike mokonzi ya mboka asali diplomatie ya kobembuka po to trouver COP26 lelo to monaki mama bazali ba bembuka ki mopanzi wana o tozalaki absent pendant tout le temps. Nous avons représenté autre pays, mais le grâce à mon Konziambo Katoké, ne mon Konziambo Kasinga qui respect. Tali Sagi pays États-Unis pour nous collaborer, y a tout, bameka kolongola embargo. Tout là qui s'appelle en face, il y a pays local Rwanda, n'a limité. Ceux qui le lobby, tous wana bango la guerre, mais na lobby tata ekolom to lobby ango. Ceux qui le guerre na bango, to ko zo banda tongo ti 12 to 6 ba. Ba armo basana ngwana o MONUSCO akoloba à faire face à bangote en limité discours on est bien moto aza médiateur a jouer parole ya médiateur il faut mouiller maillot pour na l'accepter na yaki na Congo pour na jouer rôle ya médiateur na lingité makila ba congolais tanga et loro moko lisu na jouer pas tata ekolo aloba mandat na ya liboso soki guerre ya est et silité za échoué j'ai compris a tie ba pilier majeur na discours à lobby solution essayé na est et pays na biso qui mezo ko takani kasi na question oyo wana da to leka ki me o bakisi pour na ko éclairer opinion publique pon oyo basiti yango au lobby 2 mois avant ba fungola yango po ba ike ba leka kasi tozomona déjà ba ike bazo violer nzela bazo katsa bazo leka na bango o monte ke lobby so pon elembi ou bien ni ba opesa faute na bat basaki nzela oyo pe ozolo bango ni yonde mokolo mabele to kaka so to kiti na terrain ba obela yo banini mais ozo sensibiliser te. Tout ça l'effort, biso parlementaire debout malgré tout ça qui n'a congé parlementaire. Oyo balobi to sobi ka irachi à partir que lobi pe na popé maintenant nos parlements debout qui ça comment tété zonité maintenant rotala semaine to banda neni to ko zonga va pe to zonga to ko ça l'effort ya ah pour la sensibilisation mais passage ya ba piéton est interdit. Passage ya ba piéton est interdit. Mais moto est véhicule moto est interdit. Moto est interdit. Passage ya ba piéton est interdit pour soko muni ba osanze ya bakanga bati moi espace ba piéton ba koleka même soko tali national ba créer qui pour mo permettre ba piéton ba leka tango nzela esili ba piéton ba koleka mais moto nda ko violer erreur ezanini tango moto ya moto soki a violer leki awa sur roulage akangi omona omboke kotambola BTT nzela soki ba pesi na ngote mutu ke koleka te moto pe koleka te za infraction munene so ba kangi une infraction mbeba ya bongo na asir lobaka ke mboka na biso façon oyo tu hérité pendant 18 ans mais gestion pour mon konziambo moto aye na réalité ya makambo ezalaka te na Congo à la différence avec bateau bazaki 18 ans mais gestion ezalaki justice topé dossier tout judiciaire et comment qu'il faut par kanyaka metete ko alakisi teza kanyaka te tant de tout na Congo soki bazio na mbeba même ngana koloba soki na fini mon konziambo kaloba ki critiquer le régime c'est bon mais ko finga te soko sali mbeba na Congo ba kokanga voilà baïke ya ngaba baïke ya partout ya matete tout consort ba le karanzela o elongo na yo tout la réaction na bango par rapport ndenge ba pesi ba impression na bango ndenge nzela oyo pe et si l'ingénieur biu sunga biso na régie pour na kotina biso ba interview c'est parti. Mbote na papa mbote maman kombo na ni hôtel caméra kombo na ngai Jean Capin Djembe on est résident ya matete et plus précisément dans le quartier Kwenge, donc juste ce cas d'Ozali, Kwenge Zali derrière Bissoir. Voilà, tout le monde est là où il y a impression les alignes par rapport à Nzela. Non, Nzela, vraiment félicitations na Bandeko Basali Moussala et puis félicitations na gouvernement, félicitations aussi na président de la République pour na initiative, il y a Corée à ménager Banzela. Vraiment, on est très content. Nzela, ça fait beaucoup d'années. Et comme a dit vraiment ma bémakas et puis cause y a accident mingia en apon les a qui dit à Nzela Oil mais le lingue salemi boye vraiment nous sommes très contents et nous sentons que la circulation est comme vraiment très bien par rapport à Nabiso kokende Lemba kokende centre-ville kokende na ba commune mususu ezali na liboso kuna kasi to moni bozo lela Nzela ona simananga ba inondation ko continuer parce que bazo tirer te bloc de et là on nini besoin de déplorer na mura o bon tous ça qu'on déplorer d'abord il y a problème il y a l'état zo prévoir te sika ya ko sala poubelle moko public parce que ba immondice nyonso oyo bato bazo zwa na banda ko bazo ko bwaka ngona mai alors ko bwaka na mai tant bazo bwaka eza ko komisa maintenant niveau ezokoma sikoyo mwa likolo alors mai soki mvula ye ya makasi ekoluka bisika nini ekende
nde ozomona bainondation ezokotaka na bamapangu bato bazali endommagé. Donc c'est un peu ça. Et en plus mpo na nzela oyo baparcelle ndenge ezalaki awa baconcession ezalaki distance ya concession esika esuki na mai distance eza même ya 7 à 10 mètres. Mais lelo soki oye okotalaki babourgmestre bato baza na kamamba cadastre ils ont vendu bato babendi mapangu ti pe na mai. Donc bien inondation ezosalema d'espace vert oyo etikalaki entre bamapangu na mai batekiteki mpe yango nyonso. Donc yango moni soki voilà yango moni lelo oyo bamvula ezobeta et mai ezokota parce que biso tozali bateau tozali à depuis 68 hein, quand on a vendu ici depuis 68 par la grâce. Notre père a acheté la concession et tozali bana ya quartier, on connaît bien vraiment les quartiers. Voilà, merci papa. Voilà mbote na yo pe mwana mboka tomoni yo awa ba impression na yo ezani par rapport ndenge nzela oyo esili boye. Maman journaliste mbote na yo na sepeli pende tukutani na yo pona likambo po en tout cas pona point oyo tonyoka mai place yo tonyoka mai tena awa place koma tena lokola enclave ba accident pamba njele sida ka to lela ka mingi na place oyo mais gloire à Dieu Fati Betoye akanisi biso da donc na un clé d'œil asali musala en tout cas moi tout monde musali salami mais tu sais ça que musala salami bien mais etika la boyité pour musala boye ezali kwa inachevé merci ba place wande batiki kota ba grader wana so imbule beti ko kenango en tout cas musala salami bien tu sepeli eloko ezawana moni nzela oyo moni mayo oyo moni bato bato kende bekote batala boye nzela ezalaki banda wati okobima limete gauche à droite nzela ebongo même koto epezalaki même so tali omoni place on omona mwa bordi eza na beige tikara eza ba grade za okita escalier za okitela wana na koto donc musala esalami bien na sepeli mais batika ngo ina chérie kote pe kobuka na kaka po eza na pesa be erosion esala makana seconde ndi bambule ezo ya boss donc de la moni équipe moko pe yawa ils ont contrôlé babike bazo sala continuité en tout cas bravo na Fati asala musala kaka continuer abongisa nzela oyo azomisa banzela mipanzi ya mayo bora mai il faut zonga na souci la ngeza di banzela il faut zonga parce que banda couper oyo eza pembeni eza pena valeur soki bazongisi banzela oyo te banda kozaka na bordir ongaka banolaka yaka mama olido babelela mama soki nani o président ya utaseli kamboyo. Donc Fati asala musala azongisa banzela ezalaki au bord ya mai ti na suka voilà to koste ebimisi limete koto ba kotina ngo ti ebimika mobutu kuna neza okende donc ebeta balle na kataka mobutu to okende au bord ya mai nzela à l'aise mais batu bakoti emoko boye donc azongisa nzela po biso to sepela to longwa wa otambola no bord ya mai ndeza kala otambola ti obimisi limete. Donc il souci d'angeza ka batika ina cheve boye te po boye ona so ekolia matio mona te o ya fuluti so batiki boye e ko bota so ko buka so o ya salaki e ko buka so ko so ya so wa zero to so ko lela lisis donc abunda ka leta ke moi mobali a continuer et loko ta ke président na biso ya mboka oyo to pesa longonya a continuer nzela oyo poto nyoko mpena en tout cas ba de souffrir place to leli mingi place ba tu ba bloko ekei banda ko mi kuse e ko ba porte ko ba fenêtre. Mais le long de sali boy en tout cas to moi qui par exemple mbula moi beti pe avant musala tango esalama mbula beta ki pe mais to moni ke banda ku penza evandi et puis bato ba kiba ke banda ku bazongi mbangu bazongi bambangu puis banda ku maman azosala dia salon oh banda ku matie zongi valeur banda ku to akari silemba matete banda ku côté zongi cher matie de susu pour beto ka basali po banda mais atika nde boyete ezala inachevé te pour à la longue ko liaka ba mabelo ate ko bakala banda ku abatu a continuer peut-être nga zala idée wana de kanisi wana asala yango ekozala bien voilà papa na ngambo te na yo to moni awa na pont ezo relier lemba na matike moni esili opesi biso kombo pe ba impression na ezani pa ngai naza monsieur Michel Mombao d'abord naza politique pour un serviteur de Dieu mais je suis congolais. Na sepeli na président Félix Mingi na kosala ba parce que parler beaucoup et réaliser c'est deux choses différentes mais tout le monde va œuvre déjà PAWA et sepeli Sibiso Mingi on a beaucoup parlé mais à la fin nous sommes quand même il y a la réalisation
tosepeli mingi na pont ndenge asali yango mpe comme ndeko oyo atelemaki pembeni awa autaki koloba soki akokoba be bongo na mai oyo asala kaka ndenge wana ekosunga mingi baevre ne eza epe partout il a beaucoup travaillé, nous confirmons ça parce que tomonaka bamindele kuna na poto soki moninga asali malamu abetelaka ye maboko même soki baposilaki moko alongi oyo akui abetela moninga maboko. Mais nous ici à Kinshasa ce n'est pas le cas. Moto azosala bazo critiquer bazo ko lobela kaye mabe d'abord nzambe asepela bongo te bibi lobi te bwakela moninga fleur wana azana bomoi poso aza mowi ya koyoka makambo lobela ete nde vraiment tu apprécier président Tshisekedi et nous confirmons que le deuxième mandat sans blague il sera président. Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Mbote maman. Bon, ils ont souci à Montignon parce que Nzela est pénalisé biso. Ils ont juste un sous-région pour que les petits bureaux m'aient discuté un problème. Il faut que contourner kuna. Car si basali en tout cas aider même bandeko ba pembeni. Donc ils ont biso to batela yango parce que ça l'aimait bien. Avant ils allaient qui vont être. Mais en tout cas, coup de chapeau, on va continuer comme ça la malade parce que mboka oyo eza ya biso na bango. Baza lokola ndinga na zalaki, bana na ndako, bakoli, bakomba konzi. Donc c'est qu'il faut basala na ndinga ya mwana na ndako. Azo bongisa pa na ye. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour merci beaucoup. Tozoko ba toujours na ba interview tozi papa pembeni. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Ngai José Kabongo. Ba impression na eza nini tomoni nzele kompena na suka. Ngai na komi na Kinshasa en 1985. Il lelo po oyo ezalaki esika ya Bibembe. Mais lelo ba moderniser yango esengolanga munene yango wana. En tout cas mwana mboka zaka mwana mboka. Asali loko munene po eza po munene oyo kotikela ta pendant tout un siècle sans que yo bouger. Donc ils ont esengo munene après ba travaux ndenge basali yango basali avec beaucoup de techniques et n'apprécier yango bako basali musala entreprise wana zamba pambola bango apambola pe président mboka na biso oyo zana ba initiative ya kobongisa mboka na biso. Voilà, merci tozoko ba toujours na jupe papa na ngambo koto bande kotoza en plein pa ndenge auti kobongisa yango bande ko balandi na pesi papa mbote na yo. Mbote maman, journaliste. Kombo na ngai ndeko Gabriel Loseki. Oui. Komoni pont ici vraiment comme na suka ba impression na nini par rapport à ndenge musali tambo. En tout cas, tozali ko féliciter mingi d'abord bandeko nyonso basali musala oyo pe longonya mingi na mokonzi ya mboka parce que ba ouvrage ya boye ezali mingi te na Congo et soko tali ndenge musala esalemi awo ezali musala moko esalemi kitoko da de nord et dans les normes des standards internationaux oyo ko permettre pont oyo ezala nango vi molai donc biso to ikoleka bana na biso baleki mais pont ezakaka vraiment longonya na mokonzi ya mboka longonya na gouvernement longonya na gouverneur de la ville. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà mbote na yo papa. Mbote ndeko mosi. Ozali izaji nzela oyo ba impression na yo ezali nini par rapport ndenge pont oyo ezo relier mba na matete esili. Bon, pont oyo to souffrir depuis tant bien na pont oyo, ça pour moi bébé le loter. Ça date de l'OTAN, et d'ailleurs pour le ma casse, c'est beaucoup qui va là, même parce que ça m'a si belé. Bah poufa, bah petit ça chaque si quoi quoi le million moto. Nous me sommes que c'est quelque part. Ah, l'autre c'est mon ami comme on a le quand même président Mboka et tout mais d'après ce qui sont ça quand même pont oyo en tout cas c'est que le monde au question ma casse c'est que on pas de ngana non moi ma tête il appelé mais un mot de ça en mode trop un mot trop fréquenté mais il est donc ça la pont oyo nous avons besoin que le gouvernement a réalisé ma vidéo de la population. Ça c'est bien, c'est bon, c'est pas un problème. On ne va pas manger ça. On dit que les gens ont bilé, la situation sociale de la population est dans la maladie. Mais bandit n'a pas ponté, papa. Il est bon à exister. Mais bébé a existé. Oui, bébé on a réhabilité, c'est bon, c'est ce que j'ai dit. Réhabiliter c'est bon, mais nous avons besoin que ce soit basé sur la maladie. Oh, c'est bon. On ne dit pas le contraire. Ça veut dire que le gouvernement, quand il est venu,
Le gouvernement doit avoir un programme cohérent par rapport à pour la population. Un programme cohérent. Ça veut dire que tant au pouvoir pour que la population soit malade. Nous n'avons pas continué à pleurer les régimes qui passent. Mais le régime au pouvoir Kalaté, papa n'a le pouvoir Kalaté, les Français, quand ceux qui vont Macron, il faut avoir fait comme 50 ans, pas beaucoup. Non? Quand tu as un programme précis, dans 5 ans, ça va m'oublier. Mais ça, c'est normal. Ça veut dire que maintenant, il y a un programme, ça veut dire qu'il n'y a pas un programme, c'est comme ça que tu dois t'attendre. Le programme est là-bas. Papa, il a 100 jours, 100 jours les 4. Combien a combien 500 jours. Mais il n'y a pas un programme 500 jours. Mais pour Nzela au lobby. Nzela au lobby, c'est bien. On félicite quand même la réalisation. Ça nous permet quand même que place les Araki, on croyait peut-être qu'un jour, catastrophe, nous sommes contents, c'est bien. Vraiment, on félicite quand même M. Bassal. Mais pour un engagement, il y a des choses qui ne marchent pas. Bassal est fort, c'est bon, bon, ça va te la pongi papa tozo koba na ko interview ba imboka ba ike bande ko balanti musala eza mo makasi kozwa bato eza pema bato bazo boya na bango papa nanga bonjour noko bonjour vous allez bien très bien tomoni otamwa na nzela mama na zoya kuna 2 minutes car tomoni ndenge nzela oyo et sili lecture na auto ba impression na yozani bon impression faut ezalaka kitoko impression faut ezalaka kitoko po nzela oyo na 18 ya pouvoir oyo elekaki awa président ya mboka oyo azalaki na tawana aleka ata 12 fois na nzela oyo mais arezonaki te apansaki te na kobongisa nzela oyo mais tomoni Faci aye aleki awa kaka une fois a raisonné quand même que non il faut ça la bijou ya boye na matete donc eza eloko ya kobetela président de la République maboko na ndenge a pensé pe na matete donc eza vraiment eloko malamu ba oyo bazolo bakeno azosala eloko te donc eza bato bana miso ya kokufa po biso tozomona misala nzela biso lekaka ezalaki donc soki mbule beti awa donc ba mai ezotonda na bandako eza pembeni awa mais sikoyo tozotala ndenge musala ezokende donc je crois ici déjà donc merci beaucoup na mokonzi ya mboka a continuer kosala boye pe na ba commune mususu kozala pe bien makasi. Voilà, merci papa chef de Rimbote na yo Mbote kombo nani papa Wumba ni Makaba oza chef de riz ba impression eza nini tomoni nzela oyo esili penza bato baotambola na sepele makasi na musala aza kosala président de la République musala azali kosala tosepele na yango asala ndenge wana partout bamabulu akanga yango mabulu nyonso commune ya biso ya Matete ekufi atala yango. Voilà, merci papa. Bolandi la réaction chef de riz maman langa opusani mwa muke mbote na yo ba jolibilité belé otali caméra mbote mama kombo nani kombo mama Kati tosepeli mingi na ndenge papa Faci Beton asaili biso pont o to bande ko dinga tonyo kwa mingi mbula a raisonner biso to pese longonya to pese pouvoir a ume na ngwende na afanda mais eloko to sa déclaration ba plastique eloko penezo bebi c'est ça ba plastique soke mai mbule beti mai eyebele inondation na ba plastique nde ezo kanga nzela Olandi à part ça basaili biso musala kitoko a umela. Voilà, merci beaucoup. Nalingi na bakisa makambo tomoni tango ya Belge atungili biso bandako yango tofutilaka bamususu basumbango tango mususu tango ya Mobutu basalaka pont oyo te donc pont eza kala Mobutu ayakuta yango oyo bauti kobuka ya kala ka onde ya sika tango ya Kabila le père
akutango ebeba tango ya Kabila fils akutango ayaki kutala yango mais akokite Tshisekedi asalisi biso ngai nazali na ngilima depuis 80 ti lelo nazali na ngilima namoni inondation ebebisi biso bandako ba inondation ba fauteuil kokende na mai mais na lobi Tshisekedi aya kosalisa biso biso tokovote ye atala ngilima ndenge bebi ebebi makasi Tshisekedi aya kosalisa biso tokovote ye. Voilà. Ngai nazali chef de riz. Voilà. Nazali chef de riz. Nako vote. Nako yebisa ba membre nyonso. To voter. Voilà, merci papa chef de riz. Tozokoba na maso na biso. To pousa un peu ba imboka na moni maman mpanzi kasi tozwana nous papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonio. Impression par rapport à Nzela. Impression premièrement. Et je dois commencer à féliciter d'abord le chef de l'État. C'est que maman, on qui déjà boyé, le qui n'a pas simana kotoyo. Voilà, initiative Oyo Yakobongisa biso Nzela. Yakomona Nzela ondenge zalaki tango matete zalaki, c'est vraiment une catastrophe. Alors je félicite vraiment le chef de l'État de l'initiative Oyo. Parce que le yo tozo les tout bonnement. Bien toujours les calmes parce que l'initiative est madame. Nous avons encouragé le chef de l'État mais à se laisser ma côté à ma côté à toujours kobongisa ici quand nous sommes parce que ba ka malamu na kobongisa ba place oyo ba peuple ni basa. Voilà, merci beaucoup. Bien dit. Mbote na yo pe maman. Oh mbote maman naza na sengo makasi ya koleka ndenge nazo telema bo nazo leka na sengo. Ponzela o ndenge zalaki elaki somo tozo sauter tozo leka bomelelo tozo leka l'est tozo boire maboko. Mais problème là c'est ndenge nzela esili. Ba côté monsieur etikali wana a continuer ko sala mais problème mon côté le long de to komi boy to komo tambana makolo to zongi skolo ka batamboka a sala effort bato bakangi carburant akota na kati wana kende ko kende non soki kaka embouteillage elongwe nango bakamisi za pepele ki bokonzi na o bato bazotelemela lokuta toko voter lisusu. Voilà, merci maman tozokoba tomoni pe papa pembe na biso na pesi mbote na papa. Bonjour madame. Kombo nani? Je m'appelle Papa Kasito. Impression na ezani par rapport à ndenge nzela oyo esili. Ah oui, merci. En tout cas, mes impressions sont bonnes. Tozana esengo makasi biso ba habitat le mala matete. Ce que le président de la République a fait. Ça est le moko oyo. Surtout banaka le président ya boye. Nemboko oyo et comme même Canada. Tout est quand même. Pour volonté ezali, malgré ba calme volonté ezali. Je parle avec mon cœur. Donc volonté ya kobongisa ezali. So ba cadre exact président au total un ou deux mandats. Enfin ma mamie. Donc tout ça là, tous en sens tout accordé deuxième mandat. On a babilo quoi, ça depuis à construire babilo avec des matériaux durables, béton. Banamboka. Donc vraiment moka ko sona président kenda liboso. Ala ndabilo ko ba tuté, alors ça musala malamu azali na muibiti ala souci la population. Donc je suis fier de mon président. Voilà, merci beaucoup. Merci na réalisation na interview kitoko ba uti ko tshela biso tout à l'heure kasi tokomi tozo kita mwa muke pa mateta la kangonga mwana mboka kasi tomoni ba mandataire ya entreprise publique babimaki kasi misusu pe ba nomination na bango tozali kozela jusque là umeli muke koko ce que expliquer na baike ba mandataire ya mususu batikali pe liste ya bato bakifale bakende pension
esi ebimaki kasi bazorecrute nanu te par rapport à nde likambo yango ezokendele lecture to réaction na eza nini ntaki mwana mboka. En premier avant na question ya mandataire na sali sensibilisation na tout matetoire pour comprendre que pont ya jaru non toujours yango te na matutu soko oye même pont na biso ya kimimbi eza ndenge mona oyo te tata ekola azelaki te pont oyo ebuka na nyonso po atonga fixika ya pamba esalamaki mokonzi ya mboka alobi te ajuge bon biso tozela te place ebeba abongo te ndenge tozwi pont oyo fo tobatela poza ya biso mais lokola accès eza nano interdit il faut respecter mibeko kotambola na makolo eza infraction te mais moto ya moto moto ya motuka soki bakangi na infraction oyo eza infraction makasi nzela tuso basali ils aura 2 ans et 2 mois pardon 2 mois gouverneur akokita apesi accès tosensibilize bato ya moto tosensibilize bato ya motuka moto ya makolo aza na accès ya koleka mais soki yo oleki bakangi yo eza mama na infraction kongo ya kala yango te eza lelo kongo lelo toza na Félix état de droit ezali kongo lelo baministre bakangamaka kongo lelo bagouverneur bakangamaka kongo lelo eza na moto te aza anti mibeko aza te soko buki mibeko bakokanga yo donc bandeko na ngai respect à mibeko la loi est dire mais c'est la loi toi na Félix oza mokonzi alingi changement na Congo to respecter mibeko dossier wa mandataire obeteli ngai olobi nomination mosusu ekoya mais na comprendre que mokonzi ya mboka asalaki un bon choix asali un bon choix comment et en premier na mona ndeko deyo maguerre soki maguerre si je me trompe pas azalaka meilleur DG na DGI à l'époque ya bato bazalaki na gestion basali 18 ans mais gestion mais asalaka 1,5 milliard te lokola biso bato ya si anzete na yokaki bato na kokretier balobi nomination ya ba DG oye na bato ya IDPS bato ya si anzete mais DG ya DGI aza moto ya si anzete ya IDPS aza premier déjà sali recette na DGI au depuis Congo ezala etika kozala te 1,5 milliard donc oyo ezosala ke lelo budget ya biso ya Congo ekende liboso nomination mokonzi ya mboka asali DG ya DGDI ndeko Lulu Fwamba aza moto ya si anzete ya IDPS recette na DGDI etombwami grâce na ye et yango mokonzi ya mboka pa ajaki ban lobi il faut même biso ba parlementaire de buto ya lokola ba DG il faut bato ya IDPS lokola ba maître Konga bayaka ba administrateur il faut bato ya IDPS lokola bayaka ba PCA bato ebele ya parti pour qu'on soit bayaka pour à juger bon toko changer Congo ensemble na bato ya IDPS po bato bazaki na gestion ya Congo pesi bango tamola il faut mokonzi ya mboka tango ayaki azaki egoïste te ki ayamba moko alongola ba DG tu ya kalata ya sikate a comprendre ki toko changer Congo na bato baza na volonté ya changement atikaki tous les DG tout tendance confondu basa musala na comprendre que musala ko marcher nde ayena ba DG ya sika DG ya DGI meilleur DG Patrick Kaimbe Aigle DG à INPP, meilleur DG Alphonse Chungu, RVA, meilleur DG donc bateau tout na tangeli wana bateau ya science tout ça différence yango mokonzi ya mboka a jugé bon avec IDPS Congo ko changer. Voilà o etikali wana to zela pour quand est-ce que koya to esili nango ba msusu ba biwo zala kimia ba entreprise msusu ba tushaki te ba o batikali ba komata exemple koya to esili nango déjà. Te mokonzi ya mboka alinyala kisate ke lokola aza na volonté politique. Ba dejo pe baza na ba entreprise que ça soit tendance na bango baza ba congolais atala ka volonté ya mutu ya kosalela mosala tolo ba dejo moko soka aza mutu ya PPRD azo sa mosala kitoko recette jo mata il faut to longola na mosala po biso IDPS toyi te mokonzi ya mboka a jugé bon a retravailler na congolais nyonso aza na volonté politique lokola yo Congolo alingi changement ya na Congo Congolo alingi social ba congolais vanda Congolo alingi mboka na biso souffrance et si là Congolo alingi guerre ya est et si là zo exemple on a pesi neti tango mokonzi mboka a décrété étant de chaise na est ya mboka na biso ya komona ba député mususu bazo senga balongola yango tina nango yite talaka o to komi nango ya dossier ya guerre yebisanga ba kongomani ba député ya bongo na yebisaka bino awa tous les députés ils tournent oyo asala message ya koloba ete tant de sièges ezati na te pour voter tous les députés à Nord Kivu
oyo asala message ya koloba ete temps de siège ene lokote pour voter pour grâce ya temps de siège pour comprendre solution et puis discours ya mokonzi ya mboka eza discours force oyo elamusi bacongolais oyo oyene espoir encore epai ya bacongolais oyo kongomani nyonso acomprendre ete toza na président oyo azomoyema yango changement eya total na mboka. Malgré répondre à la question na biso te mais tozonga te nomination wana ekuya na yango na émission na talisoni il faut te mbamo mokonzi ya mboka ate azotala akendaka progressivement même soki otali baordonnance présidentielle asignaka nyonso mbamo progressivement malembe ya koyikoya kaka te mbamo anomi na nkili ya entreprise te nomination ekoya bato bazala patient po pa akanisaki ete koya te yeba ete nga motion nomination comme na suka penza ya masolo na biso mokolo ya lelo moi message essentiel par rapport baike nyonso bazwaki bakwa kolanda biso tous les diaspora na poto maman Tabou merci namona qui appelle et puis naza content vraiment tous les diaspora na poto basukinaka biso na pesipinité ngao ya bino eyo ndondo saradi président ya parlement de Kinshasa ATT plus 243 89 67 46 728 plus 243 89 46 89 67 46 727 peuple congolais sont derrière le chef de l'État. Discours au APC ils a encore espoir ya ba congolais. Discours ya mokonzi ya mboka la kisi tous les discours tribal discours ya mokonzi ya mboka la kisi ba mauvais campagne a sali discours force a sali discours au APC encore ba congolais énergie a sali discours à la kisi était azomouyer mais pour Congo changer a sali discours la kisi changement na Congo ebuya a sali discours la kisi na mandat na moko 3 ans plus 2 ans et 3 ans plus que 2 ans 3 ans plus que 18 ans 3 ans plus que 4 ans peuple congolais changement na Congo comme na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci Tokom Nasuka. Ya baso na biso un grand merci na bino nyonso pour pesa kabiso miso pe mato ya kolanda tindika télévision pour continuer ko partager ko liker ba vidéo na biso un grand merci à nos boss orifan qui sont melongo na papi Kelly sans oublier papa Joki Kumamda papa Sami na Paris Dani na Bruxelles na bino nyonso na ba na tangi kombote na sima caméra tozaki bon ingénieur Biumbu na montage Mike Zadio to suki atokute na mikolo ya bye bye.